Kindu Papa Abel, Kindu Papa Charles, na tata mwasi nanga Mbwesu Elise. Papa Abel, Kindu Papa Charles, na tata mwasi nanga Mbwesu Elise. Na ilchisu na yaya na ngai Pointi Dalian, Pointi Taman, bino nyonso boza na poto. Ngai ya bino mwana na bino Celeste Charles oyo abunga nzela lelo yo naza lelo bokomona nga na Pointe Noire, lobi na komi na Cameroun, lobi na komi boye. Donc nyonso wana pona conseil na bino na landa kite yango na sengi bolimbisi na libota na nga mobimba nga Celeste Charles mwana na bino na sengi bolimbisi eyende na munoko ya muninga na nga artiste comédien Yandi Mosi yango asengeli nga bolimbisi wana bolimbisa ngai ofongola maboko na makambo nga nazosala ya kozela bato ba visa ekende malamu nakutana na bakokoto te. Vraiment papa Kiyindu Charles, papa Kiyindu Marcel bolimbisi nga mwana bino Celeste Charles na sengi lelo yo. Vraiment banda lelo bo considérer ngai ke nazaka ka mwana na bino Celeste Charles. Bonne année là mon 2025. Nzambe abatela bino apesa bino makasi nga moko pe Yandi Mosi na souhaiter famille Kindu nyonso ba meilleur vœu. Bonne année papa mama Mbwesu Elise na sengeli Charles Bolimbisi. Joyeux Noël de 2025 na famille nangai Kindu. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma grande famille, voilà, Toye Awa Lisusu Lelo Tozali, le 27 décembre 2024, Toye Libiso Ozali Sangoya Papa Nabiso Yandi Mosi, la grande famille. Notre papa, il est bel et bien en vie. Hier, on avait réussi toujours qui va un message, tellement un message wana ezalaki dans la source. On a fait un live pour dire tout ce qu'on avait dit, mais et quand on m'a appelé, et pas un moutoumoko au azapenza proche, ya papa na biso Yandi Mosi, bah ça là qui n'est même publicité moko les dimanches, à Ebisinga Lobby, Maman B52, papa Yandi Mosi, il est bel et bien en vie. Aza malamu tokumisi nzambe pona yango. En tout cas bandeko na ngai toye libino sango ya kitoko malgré tozala ba matanga ebele. Mutu oyo akufaki le 25 eza papa na biso Yandi wan, mais Yandi Mosi aza toujours en vie. Nzambe azali ko continuer ko batela ye yango topesi nzambe matondi, et puis tozali ko continuer ko souhaiter bino joyeux Noël na ba mabota na bino. Nzambe ya batela biso, nzambe apesa famille ya Yandi wan makasi, parce que babungisi ndeko la bango oyo azali motu ya biso pe ba fan tobungisi artiste oyo azalaki motu ya abandaki penza ko contribuer na mboka na biso Congo. Nzambe apambola biso soki Yesu azongi te ngana bino tokokutana na mikolo mizali koya. Bisous, bye. Beau s'abonner massivement, beau s'abonner, beau aimer, beau commenter, beau partager lien oyo. Batunyo surtout et comme la bagona matoi qui Yandi Mosi aza bel et bien en vie. Nzambe azwa lokumu tokutani na mbala sima. Papa Abel, Kindu Papa Charles, na tata mwasi nanga
Mbwesu Elise, papa Abel, Kindu, papa Charles, na tata mwasi nanga Mbwesu Elise, na ilsus na yaya na ngai Pointi Dalian, Pointi Taman, bino nyonso boza na poto. Ngai ya bino mwana na bino Celeste Charles oyo abunga nzela lelo yo naza lelo bokomona nga na Pointe Noire, lobi na komi na Cameroun, lobi na komi boye. Donc nyonso wana pona conseil na bino na landa kite yango na sengi bolimbisi na libota na nga mobimba nga Celeste Charles mwana na bino na sengi bolimbisi eyende na munoko ya muninga na nga artiste comédien Yandi Mosi yango asengeli nga bolimbisi wana bolimbisa ngai ofongola maboko na makambo nga nazosala ya kozela bato ba visa ekende malamu nakutana na bakokoto te. Vraiment papa Kiyindu Charles, papa Kiyindu Marcel bolimbisi nga mwana bino Celeste Charles na sengi lelo yo. Vraiment banda lelo bo considérer ngai ke nazaka ka mwana na bino Celeste Charles. Bonne année là mon 2025. Nzambe abatela bino apesa bino makasi nga moko pe Yandi Mosi na souhaiter famille Kindu nyonso ba meilleur vœu. Bonne année papa maman Mbwesu Elise na sengeli Charles Bolimbisi. Joyeux Noël de 2025 na famille nangai Kindu papa Abel, Kindu papa Charles, na tata mwasi nanga Mbwesu Elise, papa Abel, Kindu papa Charles, na tata mwasi nanga Mbwesu Elise, na ilsus na yaya na ngai Pointi Dalian, Pointi Taman, bino nyonso boza na poto. Ngai ya bino mwana na bino Celeste Charles oyo abunga nzela lelo yo naza lelo bokomona nga na Pointe Noire, lobi na komi na Cameroun, lobi na komi boye. Donc nyonso wana pona conseil na bino na landa kite yango na sengi bolimbisi na libota na nga mobimba nga Celeste Charles mwana na bino na sengi bolimbisi eyende na munoko ya muninga na nga artiste comédien Yandi Mosi yango asengeli nga bolimbisi wana bolimbisa ngai ofongola maboko na makambo nga nazosala ya kozela bato ba visa ekende malamu nakutana na bakokoto te. Vraiment papa Kiyindu Charles, papa Kiyindu Marcel bolimbisi nga mwana bino Celeste Charles na sengi lelo yo. Vraiment banda lelo bo considérer ngai ke nazaka ka mwana na bino Celeste Charles. Bonne année là mon 2025. Nzambe abatela bino apesa bino makasi nga moko pe Yandi Mosi na souhaiter famille Kindu nyonso ba meilleur vœu. Bonne année papa maman Mbwesu Elise na sengeli Charles Bolimbisi. Joyeux Noël de 2025 na famille nangai Kindu papa Abel, Kindu papa Charles, na tata mwasi nanga Mbwesu Elise, papa Abel, Kindu papa Charles, na tata mwasi nanga
Mbwesu Élysée na juste na yaya na ngai Pointi Dalian Pointi Taman bino nyonso boza na poto ngai ya bino mwana na bino Céleste Charles oyo abunga nzela lelo oyo naza lelo bokomona nga na Pointe Noire lobi nakomi na Cameroun lobi nakomi boye donc nyonso wana mpona conseil na bino nalandaki te yango nasengi bolimbisi na libota na nga mobimba nga Céleste Charles mwana na bino nasengi bolimbisi eyende na munoko ya muninga na nga artiste comédien Yandi Mosi yango asengeli nga bolimbisi wana bolimbisa ngai ofongola maboko na makambo nga nazosala ya kozela bato ba visa ekende malamu nakutana na bakokoto te vraiment papa Kiyindu Charles papa Kiyindu Marcel bolimbisi nga mwana bino Céleste Charles nasengi lelo yo vraiment banda lelo bokonsidere ngai ke naza kaka mwana na bino Céleste Charles. Bonne année l'âme 2025 nzambe abatela bino apesa bino makasi nga moko pe Yandi Mosi na souhaiter famille Kiyindu nyonso ba meilleur vœu bonne année papa mama Mbwesu Élysée na sengeli Charles Bolimbisi. Joyeux Noël de 2025 na famille na ngai Kiyindu papa Abel Kiyindu papa Charles na tata mwasi na nga Mbwesu Élysée papa Abel Kiyindu papa Charles na tata mwasi na nga Mbwesu Élysée na juste na yaya na ngai Pointi Dalian Pointi Taman bino nyonso boza na poto ngai ya bino mwana na bino Céleste Charles oyo abunga nzela lelo oyo naza lelo bokomona nga na Pointe Noire lobi nakomi na Cameroun lobi nakomi boye donc nyonso wana mpona conseil na bino nalandaki te yango nasengi bolimbisi na libota na nga mobimba nga Céleste Charles mwana na bino nasengi bolimbisi eyende na munoko ya muninga na nga artiste comédien Yandi Mosi yango asengeli nga bolimbisi wana bolimbisa ngai ofongola maboko na makambo nga nazosala ya kozela bato ba visa ekende malamu nakutana na bakokoto te vraiment papa Kiyindu Charles papa Kiyindu Marcel bolimbisi nga mwana bino Céleste Charles nasengi lelo yo vraiment banda lelo bokonsidere ngai ke naza kaka mwana na bino Céleste Charles. Bonne année l'âme 2025 nzambe abat. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer
oyo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakalise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo ozo na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la mignonne au Bongolia, oh zéro. Le bezala qui na 10 52 au Bongolia, on a 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.